3 personnes. La 4x4 a camé la monaki frère Willy Ngonda, on a chanté à Koufa. A Simbaki Bible, a téléméga fixe na 4x4 à Motuka. Na quoi na monaki ma frère Mibale. Ndena yoki frère Patrice, frère Willy a lobby, a PC départ, kamne kende. To kenda ki bizato de total yi trajet moko ya moulayi. Tu es arrivé que tu comme les sika moko lobby to komi to kita. Tant que tu kita zo l'acception le pan moko habito que dans le pan wana. Tant que comme dans le pan on peut te compter la carte le pan juste dans portail na moni frère Patrice Ngoy Muso kwa uti na le pan wango abimi na libanda. Donc biso na frère Patrice to souya na portail wana frère Patrice a comme le banabiso. Naza la message faye na le banabino. 2025 ne passera pas. Pendant que Zolo Baba Lobawana, n'est-ce que la Zaki n'a qui malil. Na bandi kolela, na kanyumi sou na zolela. Tant on a fongola misu, maman na moi na bazala qui les sous-souté. Deux frères William Zomalo, Malobi Boyo qui les temps sont finis. Donc on ne peut pas savoir tout message oyo. Tant on a zolo bali sous-souté, salima ko banga na zolela. Na fongola misu le frère William la frère Patrice bon sous bazala quitté. Message oyo. Nzambe atali sakinga pour la kombala libota na ye. C'était juste le 3 janvier 2021. Shalom, shalom peuple de Dieu, partout aux 8 ans à Kolanda, émission. Ils allaient juste émission à eux détacher les. Alors le lot total ça quelque chose par rapport à un moment commis et surtout makambuto zomona ezole kana mokili. Yango le lot on a kotal ça qu'est-ce qui se passe juste. Alors on a lingi avant to banda to lobi merci pana Yesu o a favoriser biso pe a faciliter biso tant to bondeli. Merci Mokeli pour na bokonzi na yo likolo na biso opesi biso makoki ya koloba quelque chose lelo. Alors favoriser peut faciliter le boko na yo est sillonné partout na kombo na Yesu na bebisi ya satana na boki yango musika lipata na homo santu et sala ya minene na kombo na Yesu. Amen. Merci peuple de Dieu bozite à Kolanda ezali ya bino pasteur Jean-Paul Njate Wemba Église des Arts prophétiques évangéliques. Et je suis le pasteur Jean-Paul Azali Mwana ya Aïdi Nabala. Aïdi Nabala, Tchebiso Maboko, Tokomi Basali Anzambe. Alors, Lelo, Naolinga un peu solo là, sur quelque chose qui se passe, surtout Nathan au Tokomi. Alors, bien aimé, tu nous suis partout, c'est juste le serviteur de Dieu, le pasteur Jean-Paul. Je vais aujourd'hui partager avec vous quelque chose qui devient aujourd'hui comme un sujet de scandale dans l'église, l'église de Dieu. Alors, comme tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, partout tu nous suis, alors j'aimerais qu'on partage un peu sur la parole de Dieu. Les questions bibliques doivent aussi avoir des réponses bibliques. Partout dans l'Andabiso, Ezala, on dit ma Bible, Ezala, on dit ma Bible, mais les lois Nzambe a fait si temps. Donc, comme on a ensemble tout solo là, sur le sujet Oyo Ezali, na mokili kotambola. Na bandi tozali na 2 Thessaloniciens, tozotanga na chapitre na yango 2, toza na verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. La Bible nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est-à-dire, awa tozotalisa sur la séduction. Et à part la séduction, tozotalisa peut tant commis bien aimé. Et ça tant difficile, peu compliqué. Difficile, peu compliqué par rapport à monde tozo qui est déjà n'a chité. Alors le cas monde des autres qui n'a chité, Bible dit que personne ne vous séduise. C'est-à-dire, il y a une puissance de la séduction qui sillonne maintenant dans le monde. Quand on parle de la séduction, tout le monde a batu kolongwa na maboko ya Jésus. C'est-à-dire, en dehors il y a Jésus, tout le monde musute o ya zobikis. Jésus, il est le seul maître que nous avons. Tu nous suis de partout. Tu es de Jésus, bravo. Tu n'es pas de Jésus, fais le tout possible de rejoindre le camp de Jésus parce que bientôt là il y aura enlèvement.
C'est pourquoi lelo toza na révélation pe nzambe apesaki okolanda yango. C'est que landa biso jusque na suka au comprendre que personne ne vous séduise d'aucune manière. Lelo séduction déjà ekoti na église. C'est-à-dire tant baono d'église tozo mon accord ya Christ. Corps ya Christ ezali esika oyo bazo travailler par rapport ya Saint-Esprit. C'est-à-dire, Saint-Esprit n'a qu'à dire moutou. Homme moutou n'a pas capacité dans la dimension de la forme. Alors, à l'objet, séduction et côté. Séduction, au kota, à Bakissi à l'objet, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est-à-dire, apostasie est un pouvoir, force, au kota, n'a qu'à dire moutou, pour la présence en Zambé. C'est qu'on perd de la foi. Moi, quand je parle de la foi, je vois directement la présence du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, tout celui qui n'est pas avec Jésus n'a pas la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? La parole de Dieu. Dieu, c'est qui? C'est là où il y a un problème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une église qui est devant beaucoup de dieux. Parce que un Corinthien nous dit qu'il y a réellement plusieurs dieux. C'est pourquoi dans le moment où quand tu pries, il faut chercher à savoir quel est ce Dieu-là que tu pries. Parce que tu peux être devant les idoles croyant que tu sers Dieu. C'est pourquoi j'aimerais enlever cette histoire qu'il y a parmi les enfants de Dieu. Au Koutamutazan église, quel est ce Dieu qu'il est en train de servir. C'est pourquoi les lots, Moutazan a facilité à Kolandata magicien. Parce qu'il y a la Bible dans ma bouche. Il y a la facilité à l'andato occultiste. Parce qu'il y a la Bible dans ma bouche. Alors, nous avons une différence. Comment pendengeni yokoki koyeba esika vrai Dieu azali. Nzambe ya solo. Avant du wapi. Alors, tout le monde dit que pouvoir il y a apostasie. Et il y a à partir, il y a des faux serviteurs. C'est-à-dire, des faux serviteurs, comme des faux dieux. C'est pourquoi, tu as dit total un peu dans 2 Corinthiens, le chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors, mais ils sont devenus durs d'entendement, jusqu'à ce même le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Voilà. C'est-à-dire, l'élo apostasie, et un mouvement mokoye, pour la kolongola batu pembeni à Christ. Kolongola batu pembeni à Jésus Christ. Ndozo kawana. Et c'est quand nous sommes okende que Christ a opprimé. Il y a des choses mélange. Oh, moi mafuta, moi mungwa, moi huile, moi boy. Déjà Christ a disparaître petit à petit. C'est-à-dire apostasie est un mouvement ya kolongola batu pembeni à Christ. Ndoyoki balobi jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Voilà, c'est-à-dire l'élo pour oyeba et sika que les églises à Jésus ils allaient juste présence à le rite de Moïse. Quand vous servez Dieu, observez les lieux, observez aussi les serviteurs que vous avez. Ceux qui ont monikaka rite à Moïse et Koti, yeba qui ont commis déjà et sika ba faux Dieu. Parce que jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, voilà, mais c'est à lobby. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Au moment où ça, ça la comparaison. Moïse n'a Jésus. Moïse va tirer pembeni, Jésus va tirer pembeni. Et bien le ceux qui m'ont salé la selon Moïse, c'est que il a mis pied dans motem. Alors mutu kolongo pas Moïse comme à Jésus veut dire à bongoli motem. C'est-à-dire qui est Moïse? Les rites de Moïse, c'est ça que nous voulons expliquer aujourd'hui. Pour oye baba faux serviteur. Biso tozalaki na papa idi na bala oya bokolinga. Mukoma on a tuné na bi papa. Wala tokei tozo tambola tokutani na pasteur moko ya ba église mususu alati nzambala. Na tuné na bi mais papa, pourquoi yo pozo la tsabiso ba nzambala to comme si so ba pasteur? Ayebi singa lobi mwana omoni nzambala o bengi le nzambala. Lobi et okota l'église.
Ah, mais on peut savoir pasteur l'église. Non, ça ce n'est pas une église de Dieu. Oh, on est un diable. C'est-à-dire, quand on a un côté une église, veut dire le diable à côté. Nous, on a le rite de Moïse. Or, Moïse, pas comme ça, mon pasteur, et le calibosso là, c'est un zambal. Mais en bas, c'est sûr que mutu kozale pas Moïse et la mbezi pied na motema. C'est qu'il y a un mambo en zambete. Alors, mutu kokome pas Jésus nde la kisi abongoli motema. C'est-à-dire tant bozoya kokuta mutu na nzambala na nzoto, veut dire aza mutu ayo ko approcher yete parce que déjà malgré la Bible amen et comme déjà rite de Moïse et lamba moko ekanga bino nelongi. Moi bomo na ngolu na nzambe ezate. C'est pourquoi zo kabazo comparer Jésus na Moïse. Or, apparemment c'est comme si ils ont même équipe. Mais réellement, ils ont sous même équipe. Pour Moïse a tiré la pratique mususu, Jésus a commis la pratique mususu. C'est pourquoi Nathalie Sakana lobby. Tant que mon akaka nzambala ekoti na église, yeba que comme église il y a Satan. Pourquoi? Parce que kuna okozwa ba utilisation ya ba mai, kuna okozwa ba utilisation ya ba mafuta. Parce que ce sont parmi les rites de Moïse, nous avons d'abord la toge nzambala, tozana ba mafuta, tozana ba mungwa, tozana ba service ndenge na ndenge. Or, Bible lobi soki lelo zo sambela selon Moïse, veut dire elambezi pio na motema. Luka moyen obongo la motema okome pas Jésus. C'est-à-dire qu'on ne met pas Jésus et la kisi kolongola pratique yakala. Alors verset Toutaï Kotanga, Jésus disparaît petit à petit. C'est-à-dire, Mouto et Oazana Kati apostasie, et là, on est asimba Jésus Malamoko. Mais il va dans le bord à gauche, tant que ça ma futa, Bible dans le bord à droite. Ce qui est influent maintenant, et là, on est asimbi à gauche. Parce que si réellement c'est Jésus, pourquoi en plainte pourquoi c'est-à-dire mokile baby. Alors mokile baby pourquoi? Parce que ozoya komona wana ke batu bakomi toujours na kati ya kabale juif. Parce que Moïse aza mutu ya ba juif. Na kati ya kabale wana ba service eza kuna kaka ba rite. C'est pourquoi Nathalie Chonyo sototangi. Or que na hébreu tozotanga na chapitre 7 na hébreu le verset 11 à Ebsibiso alobi. Si donc la perfection était possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ce sacerdoce que reposait la loi au peuple, qui était encore besoin qu'il parît un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron. C'est que on comprend que le sacerdoce est changé. Balobi soki sacerdoce ya kala et bande ko pe sa vie bakokaki ko changer sacerdoce musuté. Oyo komona que sacerdoce wana ya kaleza oyo reposer sur la loi de Moïse lévitique. Kuna eza utilisation d'abord pour Moïse ayeba que muto a commis pasteur, a commis serviteur de Dieu. Il fallait que ça nzambala. Alors tu sais nzambala asopele mafuta na mutu, asopele mafuta na mutu. Aolanda ba pratique jusqu'à l'infini. C'est que ba mai ba mafuta or alobi ba comparer deux sortes de sacerdoce moko oeza ya ba lévite mususu pe ya Melchisedec. Melchisedec n'est sacerdoce tozana ngolelo parce qu'il n'a ni père ni mère. Alors la famille Yéwanende Jésus, Nzambe. C'est-à-dire, lelo, mutupoye ba vraie église, eza esika oyo, il n'y a pas de pratique, il n'y a que le nom de Jésus. Parce que Jésus, prenons un peu, quand on a créé le monde, abandonné ko sangisa nani pour créer le monde. C'est que parole naie, eza capable de guérir, c'est pourquoi il faut ça l'ajoute. Ah, bien aimé, on comprend déjà que tu es bébé. Alors, comme oyo, les autres jours qu'on se retrouver devant une église au des réveils. C'est quoi les réveils? Est-ce que Nani a réveillé? Ndamutunde n'a réveillé ou bien Jésus on est ensemble l'année a réveillé? Or Bible lobby Jésus a la kate animbarate. Et Ndape ceux qui n'ont vivre pour la lobby, c'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Nani ce qu'on a réveillé? Ah, juste je comprends que ça n'a pouvoir moko démoniaque. Oye la muki na kati ya batu elongoli bonzambe ekotisi sikoyo batu na diable le démon. C'est pourquoi je vois beaucoup de réveil.
lelo na okaka jumsu batuninga babi me yo bako uti na idi na bala pona nini bango bakotaka na bamangamba réveil te ah bien aimé biso idi na bala na utona mko msusu papa okomaki na Kinshasa ndeni abisinga lobi ngata na yena Kinshasa batu bayambaki nga ba pasteur Kelani tango bayambie papa Kelani atati lelo aza vivant na bité so azaka na réveil ya azaka na Pentecôte est différent na réveil Pentecôte est juste ils ont parlé qu'à sur le Saint-Esprit aidi na bala pe tango aye azalaki ka Pentecôte a parlé qu'à sur le Saint-Esprit. Bon, réveil, c'est quel mouvement ça? Et où tu comment? Et comment? Ni les a réveillés. Parce que Jésus a la kate, Jésus a ni bagate. C'est pas le but, réveil, c'est que la mouka. Bon, Jésus a la kinda la mouki. Non, ils ont des églises. Parce que quand on parle de l'église, on voit Jésus. Ils ont église et réveillé mouvement moko. Ils ont démoniaque. C'est-à-dire, il y a un quatre églises en haut. Amour exacté. C'est que Moutouaza prêt, il y a que bébé Samuninga na Moutou. Moutouaza prêt, il y a que même Mamuninga na Yatana justice. Moutouaza prêt, il y a que même Mamuninga na Yatana cimetière Rabomaye. C'est pourquoi on dit tout Moussous na Oka qui va appeler sa témoignage que ba okende na mer, na océan. Oh, réveille mon corps ma bé koti. C'est-à-dire Jésus a la raté. Tant que vous avez réveillé, nani a réveillé. Jésus a réveillé. Ou bien yonde olongwe na mouvement ndenge na okai papa mususa obi mwana obapesi ekindo ki bafungoli emisu. C'est-à-dire tant que bafungola ki na misu te azaki akolala. Tant que ba ko fungola emisu avala ala muki. Jésus alala kité. Pe alala kate autika la kolala te. C'est qu'il y a ko réveiller te. Église de réveil en réalité n'est pas une église de Dieu. Parce que l'église est pentecôtiste. Ça parle du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons une différence entre basali ya Nzambe na basali ya Satan. Lelo aza Bible na maboko, mafuta pe na maboko. Bible na maboko, nzambala pe na nzoto. Est-ce que biso il faut to sambela selon sacerdoce ya kala? Alors bi sacerdoce wana enuni elongwe. Na 18 alobi, il y a abolition d'une ordonnance antérieure. On a déjà aboli l'Ancien Testament. C'est-à-dire, ancien sacerdoce est aboli. Lelo mutunyon soazo sambela selon sacerdoce ya kala. Il n'est pas de Jésus, il est du diable. C'est pourquoi okutake na katipe amour exalté. Parce que nous avons deux sacerdoces. Sacerdoce ya kala qui parlait eza makambo Moïse na batu na bango kuna ya kala. Lelo tozana ya Jésus. Mutu moko te akoye bisoke aza na nzambala na nzoto pe bisoke aza na Saint-Esprit. Parce que nzambala eza sacerdoce ya kala. Kuna basalela ki huile d'onction. C'est-à-dire mutu na nzambala na nzoto azo travailler na ba huile. C'est pourquoi on a la facilité à côté que la batouba mafuta partout. Moutunan zambala na nzoto aza nzambete aza ya diable. Alors yo zamana na nzambe. Ah tozo tali soka ki apostasie déjà eza. Pona kolongola batu na bonzambe. Yango ya okuta mutu. Ake l'église ba pesi mafuta. Aobelela Jésus aza pe na mafuta. Tango akomi na ndaku mwana chauffer na butu. Asimbi mwana boy fièvre. Mutu azola muka. Oliabelela Jésus, aolanda mbangu na saki esika tiaki mafuta. Et il va retirer l'huile, tango azui mafuta apakoli mwana, s'il faut qu'on prie Jésus, akoya ko prier après. Or Jésus aza alpha. Et bandeli eza Jésus, soukape eza Jésus. C'est pourquoi vous allez comprendre que vous avez un Nzambe, que ba apostasie et se koti mokili, et bandi déjà kokende na souka. Yango mona différence alobi wana ancien, eza aboli. Tant que qui en a 24, alobi, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Le sacerdoce que nous avons aujourd'hui n'est pas transmissible. Oh, nazo mafuta, allez na déverser puissance nanga na kati ya mafuta, bongo muto akende ko pakola. C'est diabolique, ce n'est pas de Dieu. Parce que le sacerdoce que nous avons, la Bible le confirme, est transmissible. On ne les transmet pas. On ne les transmet pas. C'est pourquoi biso seul mouvement est à imposition de main. On impose maboko kabi mutu na maboko nzambe mutu yemo ko sikorake ko réhabiliter, ko organiser, ko perfectionner relation ya yena nzambe et Dieu va travailler avec lui comme ça. C'est pourquoi babiloko ya oh mentor
oh Père Nanga, c'est diabolique parce que là il y a transmission. Or le sacerdoce n'est pas transmissible. C'est pourquoi bien aimé, ozo kokuta ke esika nyonso ozo koma. Oh mama mafuta. Mafuta ngo pe eza ofelete osomba. Pe ba oteka ngo par rapport ya mutu batali mutu aza mwa bien habillé ba bia o aza mwa facilité ko bimisa 100 ba ebise mulangi 100 bakuti o aza mwa mal habillé o akoka na 100 akoka na 5 mulangi 5. C'est que okuta ke Jésus a le baki vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Les commis à Bambongo, nous avons comprendre que oh bah ça là, ils ont embêté. Sacerdoce les amis balé, Lévitique et Longwe, tu commis na sacerdoce ils ont transmissible été. Pasteur a koko saloté que azunguya na ye assemblée na mafuta est commis na nguya. Tu as tchenguya na kati amai. Bon yo nanda kunota omela kama yo sambela te. La prière que tu fais là, elle est différente na au pasteur à salle. Mais non, elle a même prié parce que la Bible lobby avant qu'on lia, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Alors, tant que vous avez connaissance, ils ont l'utilisation, il y a des mots à s'impliquer. À côté, na kati, il y a église. Ozo komona kelelo, mutu azana nzambala na nzoto. Dieu m'a révélé. Ah, peut-être Dieu a connu qu'on révélé parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais dis-moi, ce quand le but Jésus-Christ m'a révélé, là je vais douter. Parce que personne ne peut te dire qu'il a le Saint-Esprit aussi longtemps qu'il y a un Zambala Nanzot. Personne ne peut te dire qu'il a le Saint-Esprit aussi longtemps qu'il y a une huile d'olive dans ma boque. L'huile de l'Ancien Testament a été remplacée aujourd'hui par le Saint-Esprit. C'est que personne ne peut te dire qu'il a le Saint-Esprit aussi longtemps qu'il a encore Mafuta na maboko. Mafuta na maboko, il a déjà sacerdoce ya kala. Oyo ki wana Bible lobby elongwe yango ekomi diabolique. Mutu ko kangama na sacerdoce wana eyola kisake azana nzambe kati na yete. C'est pourquoi ozoa komona ke na kati ya rite de Moïse, Exode chapitre 29 le verset 29, alobi okozwa Aaron na bana na ye opakola bango mafuta po bakota na service nanga bakoma na kati ya sacerdoce. Or biso lelo par rapport ya onction na 2 Corinthiens chapitre 1er tozotanga na verset moko 2 Corinthiens chapitre 1er le verset 21. Bible yebisi biso nini par rapport ya onction? Est-ce que lelo il faut mutu moko ya azwa mafuta moko apakolanga na mutu ou comment? Alobi car puisque le monde avec sa sagesse n'est point connu, Dieu dans la sagesse de sa divinité, il a pris des croyants qu'il fait par la folie de la prédication. Alors, Azoya Kobakisa, alobi, celui qui nous unit avec vous en Christ, c'est Dieu, car c'est lui qui nous oint. C'est que lelo mutazo wendre batu ezanzambe, mutazo wendre mutulisute. Ya okuta ke atangisi ba cours biblique ti asalesi ba cours ya théologie, mutauti penaka na monde. Peut-être peu magicien, occultiste, azana bakis, azui théologie, ba moko balatisi toge, mambo mweza asombi drum, asombi clavier, asombi batu, babandi ko beta afuta bango, basali église, aebisho ke na osambela pona yoza mulimo mosanto. Oza mulimo amabe, parce que kati na ye, azana mafuta. Huile d'onction wana, yangonde a travailler na ba huile. C'est que personne ne peut te dire qu'il a le Saint-Esprit aussi longtemps qu'il a l'huile d'onction à main. C'est-à-dire, mutuko sale la ba huile d'onction, et ça signifie qu'il y a un mulimo mosan touté. Parce qu'il y a deux sacerdoces. Sacerdoce, il y a kalango, bah ça y a l'huile d'onction. Mais sacerdoce, il y a sika, bah ça y a la huile d'onction, bah ça y a la onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui là, nous n'avons pas besoin d'huile d'onction. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce sont des sacerdoces. Soit aux Ancien Testament, soit aux Nouveau. Mais Ancien Testament, bah, ok, il y a Cana. Nouveau Testament, il y a paradis. Alors, on parlait na Oetali apostasie. Pourquoi? Parce que bientôt l'enlèvement est au Salema. Alors, aux hommes en entendant, aux hommes partout. Keba parce que Bonzambe est vandi likolo ya molimo mosantu.
molimo mosantu moto asalela molimo mosantu aza na besoin ya koutilize babiloko mosusu te oyo nazwa mafuta oyo nazwa mongwa ti lelo bato mosusu bakomi kotongola okuta paster pena aotongola na bamama ya bato mais ça c'est quelle sorte ya bonzambe c'est vraiment diabolique. Alors bien aimé kolongwa kaka na Moïse kokoma na Jésus babengi yango kobongola motema c'est que sala attention parce que mokili ebebi kokota na babétise te luka Jésus oyo avandi likolo akosauve yo ntango akosauve yo eza mpo omona bolamu toza na 2 Corinthiens tobakisa mwa verset je crois 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre na yango premier tozotanga pe verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1er le verset 21. Bien même mokili comme déjà kokoma na suka toza na révélation moko ozolanda yango bientôt là. 2 Corinthiens chapitre 1er le verset 21. Bible lobby. Et celui qui nous a formés avec vous en Christ, qui nous a oint, c'est Dieu. C'est-à-dire, celui qui nous a formés, c'est Dieu. Mutu akoki koloba te ke aza na nzambe aussi longtemps que aza na nzambala. Mutu kozala na nzambala elakisi ke aza na nzambe te parce que il y a deux sacerdoces différents. Soit oza ya nzambala okosalela ba huile d'onction, soit oza ya Jésus okosalela Saint-Esprit. Personne ne peut te tromper que aza na molimo mosantu mais aza na banzambala na nzoto aosalela ba mafuta. Alors pour nous, celui qui nous oint, c'est Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, nani abandaki ko wendre batu. Ezaki nzambe te, dans l'Ancien Testament eza Moïse. C'est-à-dire lelo kokutana na mutu atangisi yo bacours biblique ti après bo finir na nzambala azwi mafuta asopeli yo yaya a détruire yo a déstabiliser yo parce que yoki wana ke ba o ba salela selon Moïse elamba ezokanga bango na motema. C'est pourquoi yoki Bible lobi vous êtes dans l'erreur parce que oyebi ata makomi te oyebi pe nguya na nzambe te yeba makomi yango idi na bala jour moko na otune na yobi papa mais okomi singa pasteur na mona baninga musuba komi singa ba pasteur balati bango ba nzambala alobi mwana nanga nzambala eza teni Ancien Testament lelo etikala ya batu ya Satan mutu alingi azwa nguya na nzambe aokangama na Saint-Esprit akolata Jésus Christ. C'est pourquoi aujourd'hui comme on a Romains chapitre 13 le verset 14 parce que Romains chapitre 13 le verset 14 Bible ezoyebisa elobi les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien mais si tu fais le mal crains car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir le mal. Bien aimé, et que osa attaché à Jésus te lobby punition moko ekolanda yo, tu seras puni. Alors, muto azo sambela Jésus, aozala comment? Ndomoni 14 à lobby, mais revêtez-vous de Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ce convoitise. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, baza kolata nzambala. Mais dans le Nouveau Testament, tozolata Jésus. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand mozo koyoka eloko ebimi ya ke réveil, nini elamuki? Parce que Jésus a la quitté. Alala kapete. Bible lobi tango yo batisami oyambi Jésus. Yo longwe Jésus a commis ko travailler katina yo. C'est-à-dire, on a vivre les Jésus. Jésus wana la kate. C'est que nini elamuki. Ah, on comprend que les gens comme magique et la muki. C'est que sorcellerie et koti. Yango mona, au lieu batika Bible, basimbika Bible na maboko, mais ba recourir na sacerdoce akala. Parce que kunande esika bonganga eza, bonganga ya Satan.
C'est-à-dire, tant que réveil, Jésus a la quitté pour la moukalelo. Yo peut être comme mon dimi. Jésus n'a pas été katinayo. C'est que yo peut la moukate. La mouka déjà pour Jésus à la mouka. Mais ni les la mouka. Et ça pouvoir magique de batuba kotisi la mouki. Yango monake amour ezate. Oya ko monake mutuaza na facilité à kosala muninga mabe. O monake mutuaza na facilité à tout faire à cause ya kozwa mbongo. Or mbongo, l'argent n'est pas une bénédiction. Lelo okuta bato yo baza na ba système ya banzambala o baza basé surtout ka likolo ya mbongo. Kende ata po ayamba yo il faut mbongo. Pour appeler wata ma prière il faut mbongo. Mais Jésus a lobi aussi gratuitement et ça paie gratuitement. Et comme ya bambongo comment? Alors vous comprenez là qu'ils ont leur Dieu qui est le ventre. Baza na facilité à kosala muninga mabe kaka pour récupérer mbongo. Alors nous avons nzambe ba ki apostasie de Jésus mi batela parce que bientôt là tozo kota na enlèvement. Bien aimé, bientôt enlèvement au Salem. Parce que talaka année to komi 2023. 2023, on s'engage 2 4 plus 3, 7. C'est déjà le 7e jour. Il n'y aura pas de 8e jour. Alors, le compte est comme déjà le 7e jour, bien aimé. N'habitez peut-être tous à 4 heures, tous à 5 heures. Bientôt, Jésus revient. Enlèvement au Salem. Alors, le système au Zana Yango, il y a pas huile. Au Yokiwana que. Moutouasa le la mafuta. Jésus a disparaître petit à petit dans la vie nae. Alors, tu as la vie de prière et prière Yango. Bah, je ne peux pas prier. Mon docteur te peut pas prier. Alors, quel est ce Dieu que tu pries? Pour les il faut aux juste kaka na le nom de Jésus. En dehors du nom de Jésus, Aïdi Nabala Oyaza Papa Nanga, Alaksa Kingelo Msute, Yango Église Sokoye Lelo, Okuta Nzamba zo travailler, Batubazo Mona Babikamo, Lelo Tokoti na manki on en église, parce que Bazan Zambala na Maboko, Bazan Mafuta na Maboko. Jésus Aza Kunate, c'est pourquoi Aza na facilité, Yakozwa Nguya Moko ya Libebi, et Koti na église. Et aujourd'hui, le ticket église a fonctionné bongo parce que Bissomoko te permettre milimo wana ya mabe et Koti etondi yaya nanga ozamana na nzambe na ki collection le lokaka ke motema na yo ezwa makoki ya kosambela nzambe alola akota na vie na yo pe bolamu elanda yo bientôt le Seigneur revient. Comme le Seigneur revient bientôt na ki koyebisa yo na ndenge olanda biso wana ke ozamona na nzambe. Ne donnez pas accès au diable. Le diable c'est qui? Le diable c'est tout esprit. Oyo ya kokosa yo. Et donc même yo divinité oyo et en dehors ya nom ya Jésus et au bakisela quelque chose mususu. Jésus atambolaki na ba disciple na ye na moni esikate o sa la bango banzambala. C'est-à-dire nzambala eza bateni ya Moïse eza ancien sacerdoce. Lelo mutako ebisote kaza na molimo mosantu me osa la mafuta. Parce que mafuta eza biloko ya Ancien Testament oyo Moïse asalelaki. Lelo tozo salela Saint-Esprit parce que yende toza na kati na ye. Alors nzambe oyo atindi olanda biso azana besoin mona bolingi olanda révélation oyo apesaki mosali na ye pona oyo etali monde tozo kende lelo. C'est pourquoi Olanda biso zala toujours branché. Je crois numéro na biso wana ezo sillonné wana. Ceux qui ont besoin de en contact na biso et dans la prière topé na nini. Nous allons prier pour vous parce que la main de Dieu est partout et tambolaka. Alors bien za mukusete. Alors nzambe atinda ki Olanda biso, ce n'est pas pour rien. Na lingi bisko Olanda. Landa révélation oyo. Ko douter na yangote. Kondi mape yangote mais sambela tout nzambe c'est quoi ça? Est-ce que vrai ou faux? Nzambe wanaza si réellement oza ye yepe a ko révéler yo parce que biloko abana na batu apesa na bana na mbwate. C'est pourquoi au mona il y a des choses oh lelo ceux qui bangi batu na révélation nzambe alobini bani na kaba ibise que non nzambe lobi mokili ko bonga lobi mokili etika la bonga sute. Mais okende wana petit à petit jusqu'à na lola enlèvement et salemi. Quand attendre que ata lelo bo sali ba élection o to sala to tia o bo pa ko bongisa mokili. Le monde tend déjà à sa fin. Alors faites attention. Yo pose mbongo ezate que il faut sambela. Déjà na kati no mbongo eza. C'est pourquoi landa révélation oyo to yambi papa na biso Joseph. To yambi papa na biso Joseph.
poto yoka un peu nzambe alobi nini par rapport ya révélation oyo ya pesi. Bonjour papa Joseph. Bonjour papa. Merci papa kopé sanga sous parole pour la collaboration dans le message oyo nzambe atalisa kinga pour la collaboration libota na ye. C'était juste le 3 janvier 2021. Na lotaki na zaki na balabala kotambola. Ndenge na ndako kotambola la monaki terrain moko ya football ezaki en plein air. Alors on a poussé na pembeni na terrain na kotala match. Pendant que na kotala match équipe moko rataki bi, alors epesa nga se côté na bi na kotala sous match te na continuer chemin na nga. Nazo kende na liboso na monaki supermarché. Ya munene ya kitoko na bifona kota na supermarché wana ne ba nini o baza koteka. Pendant que na banda ko poussana na monaki jeep mo ya la police ekangaki bato. Elekaki pembeni na nga na mabele na monaki deux policières. Nde balobi na bato bazaki na jeep bato babuki mibeko place na bango eza na prison. Ndenge jeep elekaki na ndenge mpe la policière wana balekaki. Ngai objectif elelaka ke nakota na supermarché. Nazopusana mpona ke na supermarché namonaki camion moko monene etelemaki pembeni na nga ebengi ngai elobi na ngai na mata. Ntango na mati na kati ya camion na mataki na kota na kati na vanda juste eka na carrosserie. Natali na kati ya camion namonaki 3 personnes. Na kati ya camion namonaki frère Willy Ngonda oazaki chantre akufa. Asimbaki Bible atelemaki afixe na kati ya motuka. Na kwa namonaki ba frère mibale. Nde na yoki frère Patrice frère Willy alobi apesi départ camion kende. Tokendaki misa totalaki trajet moko ya mulai. Te arrivé que tokomi nesika moko alobi tokomi tokita. Tant tozokita azolakisa biso lopango moko abi tozokenda lopango wana. Tant tokomi na lopango mpo tokota na kati ya lopango juste na portail namoni frère Patrice Ngoyi Musoko awuti na lopango yango abimi na libanda. Donc biso na frère Patrice tosukaka na portail wana frère Patrice akomi oloba na biso naza na message faye naloba na bino mais ngai te abi naza na message faye naloba na bino tout justement moto akoloba message wana ye wana pendant kazola biso ye wana totala boto omoni mama moko azola mwana moko moke ya mwasi ntango bakomi esika tozalaki mwana wana azwi maloba abandi koloba repentez-vous repentez-vous repentez-vous. Acceptez Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Acceptez Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Ne l'acceptez pas comme Seigneur et Sauveur. Je dis bien, ne l'acceptez pas comme Seigneur et Sauveur. Acceptez Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Je dis bien, les temps sont finis. 2025 ne passera pas. Les temps sont finis. 2025 ne passera pas. Abandonnez sous le message d'un Koloba. Repentez-vous. Repentez-vous. Acceptez Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Ne l'acceptez pas comme Seigneur et Sauveur. Les temps sont finis. Les temps sont finis. 2025 ne passera pas. Pendant que je suis na bandi kolela na kanyi misu nazolela tango na kofongola misu mama wana na mwana bazalaki lisusu te nde frère William Zomalo balobi boyoki les temps sont finis bokende koyebisa bato message oyo tango azoloba lisusu esalima kobanga nazolela nafongoli misu frère William na frère Patrice bango su bazalaki te naye kotikala na bafrère mibale wana nabi na bango tosala kaka service oyo atindi biso tosala tobimaki na babalabala tozoloba repentez-vous, repentez-vous, acceptez Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Toza ko répéter kaka même parole au mwana na lobaki. Na moni batu baza koya ebele, tozo sala service. Et pour arriver tozo koma nesika moko na moni deux fils indé ya batu. Na komona deux fils indé ya batu. Na deux fils indé ya batu na monaki na film mususu bato bazoya bazoloba eloko te bazoyamba kaka Jésus-Christ. Mais na film mususu nayoki bato bazoloba biso mpe toyei koyamba Yesu nkolo mpe mobikisi koyambisa biso Yesu lokola nkolo mpe mobikisi te. Ntango naye kotala bato yango ezalaki badeteni bato namonaki bakangaki na jipa la polise bango mpe babi baye koyamba Yesu nkolo mpe mobikisi. Tosalaki mpe service na bango esilaki en dehors ya deux fils indiens namoni groupe ya bajeune na groupe ya bajeune nayoki jeune garçon moko koloba Jésus-Christ ekuta alobaki ayebi mokolo te ayebi ngonga te
yo sur ba 2025 et kolekate alors ngana ba kezali ngai te mutu nazoloba ngana zo transmettre kaka message ba pesi ngai na loba ndenge ezalaki na tango ya Noé ndenge pe kozala na tango oyo alors ezalaki réponse na pesa ki jeune garçon wana nde na biso ba frère mbele tozalaki na bango soki tokotambola na babalabala bato nyonso bakozala informé te ekozala malamu tokende na média pour que tout le monde azala informé pendant que tozokende ndoto esukaki wana nalamuki na vie normale nazalaki moto ya liboso nano ya redouter na message yango parce que ngai ndenge nazwi message nazalaki obligé ya koloba yango kaka nabandi koloba message oyo na bato komona moto azondima wi ta eza susu te basine nyonso tozomona kokokisama mais moto mpo andima espace ya temps oyo azalaki na doute moto nyonso eyeko arrivé le 11 décembre 2021 naye kolota nazosala toujours service ya première songe na litoi nanga à droite naye kaka mongongo elobi nanga cette date est juste pongi nanga ekatanaki wana ndo topesilaki wana na remerciaki le Seigneur mpona koconfirme kaka message na ye mpona kolongola nga na doute nde nakomaki sikoyo koloba message oyo nazoba message oyo na bawenze nazoba message oyo na bayoutube na batelevizio na baradio nazoloba message oyo na message oyo nzambe atalisi bato misato azotalisa bato ya liboso oyo bazala focalize na bajeu oyo eza sportive donc bato baza distrait balongwa na distraction baya epai na ye okomona moto akozwa journée mobimba azwi ta nyonso na makambo etali kaka makambo ya bale baje sportif ayebi bastar ayebi l'équipe ayebi makambo nyonso ya bale ayebi mais kotanga bible aza na temps te kosambela aza na temps te kopartage même parole na bandeko aza na temps te nzambe azobenga bato wana baya distrait parce que temps eza lisusu te abi baya epai na ye bato mibale ezali bato miso na bango eza fixé vers le monde bato mingi bazotala mokili na place atala nanu yesu azotala nanu mokili ntango azotala nanu mokili azotala nanu mosuni kolia na ye kolata na ye akovivre ndenge nini akotambola ndenge nini or bible ezoba biso totalela yesu totala mokili te bato ya misato bazali bato oyo bazodemere dans le péché oyo bazodemere dans le péché ezala bato oyo bakangaki baprisonnier bazodemere dans le péché comment tozomona baoccultiste tozomona baféticheur tozomona homosexuel, sorcier, voleur, calomniateur, toute sorte il y a bateau baza comme malisumu conscient ou inconscient. Nzamba dotalista ki bato la baza dans la carte ya prison. Aponi mututé par la poni catégorie ya bato baya epai nanga. Abengi bato nyonso baya epai na ye. Ba se repentir ba yambaye kolope mobikis. Alobito yambaye kolope mobikis. Jésus-Christ n'est pas comme Seigneur. Jésus-Christ n'est pas comme Sauveur. Jésus-Christ il est Seigneur, le Sauveur. Oui, le bayambisa ki biso sur le kolo kolo. Bayambisa ki biso sur le kolo mobikis. Mais il y a le bito ya pa inaito se repentir. To yambaye kolope mobikis. Mais bien de mettre un message oyo. Na koloba na ote ke ndima message oyo to boya message oyo. Oza muto koza la doute. Mais priez. Tout la nzambe, tout la volonté en nzambe. Est-ce que le message oyo vraiment ou te pa inayo? Nzamba da jisa ta kasima malobane pona koloba kokokisa. Akotali sa que oui ce que ou te pa inaye. Akotali so pe oui ce que ou te pa inaye. Alors yo muto zoyoka, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu parce qu'il a dit les temps sont finis. Les temps sont finis. Yo qui message au ko garder ya ko na yo mon côté. Yo bisa pe la baninga parce que tant eza les sous-souté. Alingi biso ya waza ko sa ado ko benga biso ka trozo ngala sera makolo na ye. Ndeko na yo qui message oyo ko kanga motema te. Yamba yesu kolo pe mobikis. Merci Zaki ndeko na Joseph. Oui, je crois, Hollandi message, merci Papa Joseph Nzamba Pambolayo. Partout Hollandi, c'est que raisonner sur Yango, travailler aussi sur Yango et Bola Mounanzambe et quoi accompagner. Dis-moi un message qui est temps et le souhaité. Message précisé que 2025 est le kate. Alors, aux Hollanda biso, kozala nakati ba distraction te. Kokota na biloko te oh kuna balobaki boy oh pasteur boy asalaki boy oh pasteur nyonso ane eza mouvement ya komemona apostasie po olongola foi kati na yo. Alors outaki kolanda je crois Nzambe apamboli yo loboko na Nzambe etambola na yo longo na kombo na Yesu to sambeli. Merci Yesu. Pambola nyonso balandi ba pambolama ba ope ba partager ba pambolama loboko na yo sala de façon que moko na biso tango zoya kolongola biso na mokili ensemble to longwa bongo lokumwe kozongela yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci, bye.